Mbote lisusu bandeko nanga bandeko oyangai lelo tokomi mercredi toza le 12 août 2020 journée internationale de la jeunesse. Le chef de l'État akosolola na bajana mukolo mwa lelo kuna côté ya je crois na musée national bakosolola kuna masolo na député les Congos encore une fois de plus éprouvés. Nous venons de perdre l'âge Georges Moulongo oya kufaki lobi na accident na monaki ngamoko na monaki voiture juste après l'accident. J'étais là sur les lieux. Masolona député reprise ya l'église Jantiningo Bilambaka donne ba orientation tokolobela yango animation ya Martin Kanga ils a déjà lobby jeudi na nécropole entre ciel et terre soka ya mutu Masolona député bande konangai tokolobela dossier ya plan comptable ya monsieur Franck Vunzu. Je pense à Zande Komoko to yambaye na bémission à l'andelaka makambu ya plan comptable lié ezali œuvre d'esprit nae matambo la kati lilo kozwa mongo nae komi pasi Masolona député. Nous vous informons que nous avons été objet d'agression lobby par un groupe de 6 à 7 personnes et devant notre porte, devant le portail de chez nous. Je dois quand même dire merci à général Silvano Kassongwatinda qui dit bien que amateurisme de notre police, ces gens-là se sont enfouis. Pour quelles raisons on va nous agresser et quelle était l'intention Nakoyebi Sabino, peut-être comment l'événement s'est passé. Et ça quand même compliqué. Mais nous commençons avec ces nouvelles tristes. Nous commençons par ce communiqué nécrologique. La famille Sindano a la profonde douleur d'annoncer la mort de leur cher papa, le patriarche Clément Sindano Kasenge, mort survenu à Goma le 10 août 2020. L'enterrement aura lieu samedi 15 août 2020 à Goma, toujours dans les après-midi. Le décès se tient à son domicile, situé sur le quartier Mabanga Sud, avenue Loa numéro 38. Que cette triste nouvelle parvienne aux frères, amis et connaissances à travers le monde. États-Unis, Canada, Israël, Jordanie, Lubumbashi, Ouacha, Bukavu, etc. Que son âme repose en paix. C'est au nom de la famille David Williams Sindano à Texas qui nous a envoyé ces photos. Patriarche Sindano, Clément Sindano Kasenge, akufaki bongo le 10. Donc avant-hier akufaki kuna na Goma, matanga na yebazo organizango na résidence na yekuna na avenue Loa numéro 38 kaka kuna na Goma kukundama samedi oyo le 15. Donc ndeko David Williams Sindano mutu atteint communiqué, nous leur présentons les condoléances les plus attristées. Le patriarche est décédé à l'âge de 83 ans. Atiki Bana 10, Nabakoko 60, Nabakoko Lolo Naye 20. Voilà, que son âme repose en paix. Ils ont communiqué wana tolinga etope Sabino pona bandeko baebi famille baebi patriarche Clément Sindano. Il n'est plus à Kufaki Bongo na Goma. Tozolo bela dossier, il y a Age Moulongo, Georges Moulongo. Il y a liboso na lobi na bino que le président Martin Kanda a kokunda malobi jeudi. Na nécropole entre ciel et terre. Nyonso tosala kana mokili esukaka un jour. Muto amabe amonaka bisika ko kende mukolo liwa mutu ya malamu amonaka bisika ko kende eza koloba teke oyo akufi lelo nde mutu ya masumu yo tikali nde mosantu te tozana kati ya train ya yegare koki ya kiti. Mais il faut attendre comment il a été dans ce train là. L'avocat général Georges Moulongo akufaki lobi na 22h. Je suis arrivé sur les lieux. Je vis la voiture. Déclassé en face azalaki ko kende azo kende côté à 24. Selon information na kuti eza que remorque moko ne muto tutaki namoni bato bazolo bazaki na jeep te azaki na voiture wa. Et il est décédé sur place. On a mené
na hôpital bakuti azali susute eza côté à centenaire. Pour la petite histoire, Georges Moulongo azalaki procureur de la République na Kalamu na Kinshasa, a travaillé na Lusambo. Georges Moulongo a travaillé na Kasumbalesa et puis a komaki SPG kuna na TGI Gombe. Je dois profiter pour nous présenter ma condoléances les plus attristées na collègue nanga Koko Moulongo pour na liwa yande konaye. Azeba uchi konomeye par le président de la République. J'ai encore vu la vidéo là où il parlait, organiser moi réception, à quoi expliquer batou. Ayakina madame naye, ayakina bana naye, ayakina baninga naye, bandeko naye, na réception wana. Et ce que j'ai aimé, c'est ces propos que j'ai toujours dit, de ne pas trahir les amitiés pour rien au monde. Mais awato komona ndengeni. Pona moi et le kwa mke, okomona mutuana, a craché sur l'amitié peut-être aux autres datés. Il ne faut pas qu'on trahir l'amitié parce qu'on évite ni ne komemelayo. Il est parti, Bagrad, ou à Otachikozo, et Tikali na mokili. Bandako, et Tikali na mokili. Ba bijoux, ba costume. Même moi si naye désormais ba kobenga ye veuve. Bana naye ba kozo kombo ya ba orphelin. Voilà pourquoi bande konanga na lobaka na batu nyonso eza vanité na mokili. Pendant que tozana bomoi, luka ya kosala ta moi eloko ya malamu. J'aime quand quelqu'un vous dit que akomi ko bata masima ya baction. Oui, yo pe bata masima ya baction. Yo bata misima ya nini? Moussou alobi kende koloba na parlement ponaye tellement que le niveau est limité. Et même pas quand est-ce qu'on parle de quoi au parlement. Ponaye ya bakate. Nazaka même na courage ya koluka ko pesa batu ba leçon. Ayebi même pas balobaka na ngonga nini na parlement. Et puis nini balobaka na parlement. Pona yo ceux qui va voter mutu a commis député, allez, tous les cadres place à kolobela ils en a parlement. Un problème sérieux. Opération PMS, pesa moninga sourire. Yangwe ko pesa batu kipelekesi. Bande konanga. Na ebite soki lisumu nini na sali. Lobby, tangu nazo ou ta place à Jewana Koufelaki. J'ai trouvé un groupe de personnes. J'ai compris qu'ils faisaient semblant de boire. Ou ils buvaient en attendant mon arrivée. Bazaki 6 à 7. Mokona bangwaza loko la metibo et d'éteint clair. J'espère qu'il y a Copacola Siraj Tenelongi parce que on va faire tout pour les retrouver. On va le dire. Bavandi wana juste na portail. Tangu nazo luka kokota leki nanga Fofana bimi pona fongolelanga makofi e bandi na Fofana. Nous avons été agressés dans un téléphone na bengi général Silvano Kasongo qui a envoyé une Jeep, bien sûr. Mais Jeep est wana, bakoti na ketch. Mais la Jeep a été, on pouvait bien caler cette voiture ketch. Mais il n'y avait pas de la souplesse. Il y a la police. Bami boaki na voiture ketch na bango bakim. Ils sont partis. Quel est le péché que j'ai commis? Est-ce que c'est parce qu'on a lancé l'opération Pesa Moninga Sourire Réseau Salabatumabe ou parce que nos prises de position et autres se pelissent à batouter? Mais je vais insister sur le loko. Comme on a mis Tambo. Et loko oyebangi sakabatu. Et longwa nanzoto nanga depuis kala. Ils ont la qualité. Ils ont tout moins intimidation wanate. Ils pouvaient même tirer sur moi. Parce que c'est un coup bien prémédité. Oh bah organisaki. Et bah ma pas wango toko vendre. Il y a un problème. À Kinshasa, on boit partout. Il y a des bars devant chaque parcelle.
comme conséquence mutu akoya kokosa komela nzokanda zoze la cible naye. Nous avons été victimes. Il y a acte wana, Dieu merci, on est en vie. Dieu merci, nous sommes là en forme et avec force nous continuerons. Compliqué. Mais bazo salango na ngonga ya mabe makasi parce que ngai chaque fois que je sors, chaque fois que je me réveille, je suis préparé moralement de tout ce qui peut arriver. Que ce soit la mort, que ce soit tout. Je suis préparé, ne vous en faites pas. Et puis, Tozabatu, Yakobangi Sapenzate. On va faire. J'ai dit merci au général Silvano Kasongo parce qu'il a envoyé, aussitôt que j'ai appelé, une Jeep est arrivée. Si la police était souple, on pouvait les arrêter. Je pouvais vous annoncer que les personnes qui sont venues nous agresser ont été arrêtées. Mais on va peut-être essayer, avec la police, de chercher Yako Yeba. Ceux qui vont mettre la main sur eux et que nous pouvons connaître, Banani Batinda Kibango. Je ne le dis pas, Nazaka Moutiako s'est victimisé. Nana combattant. Ma solona député, tous les canaux d'information. Les journées internationales, il y a jeunesse. Le ministère, il y a jeunesse. Où est allé diriger Nandekonanga Billy Kambale? Oui, un combattant, Billy. Va organiser cette journée-là et que le chef de l'État Kozalawan pour la Kosololana jeunesse. Mais je vais insister sur une chose. Bande Konanga, ça ne sert à rien que tout se plaignent toujours. La jeunesse est la jeunesse. La jeunesse va considérer. Qu'est-ce que cette jeunesse-là est en train de faire pour Nayemoko? La jeunesse attend que ba me melaye, Makambutu, comme un gâteau sur un plateau d'argent, baye ba kabelier. Non, on doit se battre parce que ba otozo benga mi bangele lo babunda. Ba Lumumba, ba Mpolo Maurice, ba Okito, ba Kasavubu, ba bunda pona mboka oyo. Ba Etienne Tshisekedi wa Mulumba, baye ba bunda pona mboka oyo. Mais pas seulement ko bunda pona mboka, pona ko changer, ko marquer histoire na bango. Combien de jeunes babundaka pona ko marquer? Bango bazako na kana ba association, association de jeunes boy, association ba Lumumba, ba Kasavubu, ba Tshisekedi, ba Mobutu, ba marquer personnalité na bango te en passant par des associations et à ba jeunes pour que association ça la yo salande ko ça l'association à ba jeunes. Nalingi boyo kanga malam. Ce n'est pas yako sala ba structure yako se victimisaka te biso ba jeune bazota la biso te biso ba bino ba jeune wana tous les jours on est en train de vous manipuler. Je pose la question simple. Qu'est-ce qui fait que marche à Lamuka plein, marche à UDPS plein, marche à FCC plein, ni nezo sala que banani batondi saka ba jeune te et qui sont récompensés à quelle hauteur? Tangu ya banjeu yako kabola bazwaka jeunesse ango na hauteur nini? Totikali na une jeunesse ya ba déclaration. Nga na za jeune te, nga na mubange. Boye bango, ba uta yukutu ko benga nga na réseau des jeunes parlementaires. Oyo, ndeko nanga kalonja za président lelo. Jour ya liboso basali confusion. Balongoli Daniel Safu, batengai. Nga na lobita ngona koti na lobi na bango te, nga na za mukolo ya Daniel. Balobi Daniel za mukolo te, na lobi Daniel za mwana. Nga yi 70 ans à la tête. Hein? Combien de mois? Dans combien de mois? Wana shkwazo tunabi. Ezalaka. Nazamu bangi. Ngana jeune. Mais tant que vous tikalaka ko welelaka ki jeune. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez ba combine nyonso manipulable nyonso. Kaka ba jeune wana neba pesa ka ba macheti bakende ko papa bande ko na bango. Kaka ba jeune wana neba manipulaka pour défendre quelques politiciens miyibi. Après, les jeunes vont considérer te problème et considération de la motilité. Bundande yozala. Pendant que yozole la que, les jeunes vont considérer te. Quelques jeunes se retrouvent. Il y a Bamsou Bazaba ministre, Bamsou Bazaboy. Yves Bunkulu Azana Ajni. Il est ministre. Billy Kambal Azana Ajni. Abala Takobala.
abala nanu te hein excellence ce que Chobali a invité Kingate peut-être ndena okam donc ba jeune o wana ba kozwaka ba poste ba jango ndenge nini c'est parce que toke wana mouvement des jeunes hein ils se sont battus Billy oyo ngana kolobel dans tous les fronts tout ce que j'ai félicité na Vital Kamerhe Zanine qu'on reconnaître ba oyo azalaki na bango surtout batu ya parti na ye. De ce point de vue Kamerhe nous avons vu alekisi quand même bande ko na biso oyo toyebi ke oyo tozalaki na ye oyo tozalaki na ye oyo tozalaka na ye. Mais le casting salema qui côté à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo za malamu te parce que bilonge komi ya koluka nani ya biso to donc ezo salema kanengwa presque toutes les nominations yango na lobaki boy bao ba pesa ka musala ya kopona bato bolukaka quand même ba nomination zo créer événement quand les nominations ne créent pas un événement par rapport au changement que nous prenons exactement quoi ce qui a ndenge nini ordonnance et nomination par le chef de l'État il y a pas mandataire sans événement ce qui événement ezalaki kaya mabe yake bazongi si lisusuana bazongi si lisusuana je sais ezapona ko défendre Félix était il y a za légaliste ce qui est azui atindi na parti bo pona batu bocha pour que balo bateke UDP c'est comme parti familial yake oyo azocha kuna batu oyo atie kuna batu atindi yango na maboko ya Jean-Marc Kabunt président intérimaire na Augustin Kabuya qui est chef du gouvernement ya UDPS le secrétaire général bangonde bachaka batu nyonso bomonaka si le chef de l'État peut peut-être proposer encore proposer comme Bomoko Tomibali mais toutes les nominations à chef de l'État ils ont créé événement les leçons qui bomoni même UNC bako tambola bako revendiquer parce que Kamerhe a reconnu quand même bande konaye oyo ba yebani awa quelque part ça va mais quand vous faites besoin faire nommer batu oyo jamais koti kozala capable ne fût-ce que de mobiliser 200 personnes au profit du chef de l'État yemoko a voté yemoko azana batute mais bazo qu'est-ce que vous envisagez pour la 2023 mon Dieu et là qu'on a zolo beza jalousie na ebité so kezaka jalousie yango jalousie bokomi kotindela nga batu baya ko agresser ngai na ebité mais retenez-les mais c'est tambo abanga kate ninge na zaboyi abanga kate je suis préparé même ceux qui liwaye na kutani na ngona kei ça va rester ngane na kotika la libela na moki les castings en ce qui concerne la nomination et pas chef de l'État est compliqué. On nomme Moutou capable d'apporter quoi en politique. Moutou yemoko ana Kinshasa bazotuna oyo lisu nani. Ni namboka na ni nani. Comme conséquence, presque toutes les personnes qui ont été nommées. Bango tuwana bango bazana présidence. Kokene ko silisaka banyongo ya bandako na poto ko somba bandako na poto namboka na ya ko somba te. Kende ko tongata na mboka na yo comme ça ko créer les chefs de l'État moutou a nommé yo moi base moko ko présenter. Vous allez présenter quoi auprès du chef de l'État? Compliqué. Je dois dire félicitations à la distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Lobia kenai kota la famille yaba mapasa oyo bakufaki kuna na Kinkole. Ake amoni maman, amoni papa, bavandi wana. C'est quand même compliqué. Pour na Likambouane. Félicitations à vous, distinguée première dame. Tango za pemeni ya mokonzi mboka, il faut mituna oza utile na nini. C'est un politique. C'est un politicien. Tango azo sala, azawana, azana pose ya ko récupérer confiance. Et tout ce qui essaye, ya kokotsa Félix dans l'opinion, ezaka ba effort na ye moko individu azo sala ye moko. Les collaborateurs nini azana base nini. Lelo na koye sabino tomoni soki makambu nini awa na Moamba mayo mambeke ya budget atindi mbongo alobi ake ko soutenir baction wana azosala bakolo bake le pays n'a pas d'argent mais sali quand même quelque chose ne fût-ce que pona kozala na batu moko parce que ye moko azalaki élu ya Moamba lelo azana gouvernement aza membre ya UNC
Mais Azakunate, Azo ça l'action. À côté, il y a Vital Kamerhe, Azali ko apporter quelque chose parce qu'il y a mon Zanabat. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de l'UDPS, du côté de Fatih Béton? Nani bazo no mango qui ko apporter nini en termes ya électorat. Tozaba jaloux na habité. Masolo na dopité. Toko loba toko seka toko yebi sabino toko tali sabino makambo ekoleka parce que opération ezaka pesa moninga sourire. Tangu bango bakoyoka kanda wana bakomi koluka. Je ne sais pas ko sala biso mabe biso toko seka bango. Ou bien zaka pona ba moi révélation on a uti ko pesa. Ya situation na ba frontière na biso. Comment tokoti ko se plaindre ko lobate que le pays n'a pas d'argent. Voilà, biloko ngana zoloba, au moins les chefs de l'État. Poste oyo azali ko occupé, mutu moko akoko kayango te. Il faut kaka batu bazala oyo azo se occuper na boyo. Mais loko ngana koloba, presque 2 ans après, Fatih Béton au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, Nzembo yake, le pays n'a pas d'argent, et Zakaka. Nathalie Sibino, société de péage au Congo. Combien de camions qui entrent par jour? Napesa Kibino, exemple à Kasumbale, ça a une capacité de 1500. Multiplié par 900. Aux ata 1500 moussous. Nzela Matad. Multiplié par $900. Combien par jour? Et barrière. Péage yango yango moko ezola qui sa pauvreté non entretenue. Ce qui a filmé kaka péage wan. O memeli président chinois o la kisi yeke. Tala ndenge chinois moko azo sala na Congo. Bakozwa bazozwa biso lokola ba makaki. Bazozwa biso lokola ba makaki. Parce que na période oyo jamais bakosa la péage ya salité ya modèle wana par un chinois. Baza censé kosa la concurrence sur le plan technologique avec les États-Unis. Nini ba chinois balakisi biso te. Ba robot oyo makambo ya Covid bango mutu basaliti. Les chinois capables ya kosalela yo. Mais ba péage na biso état oyo ezaleli bande konangai. Bande konanga. Tolo bateya. Séguis $120 par déclaration. C'est un camion à 4 marchandises. 4 déclarations. Bozu ba remorque wana, bozu quantité ya ba remorque kotak. Prenons 1500 multiplié par 4 déclarations, multiplié par $120. Le pays n'a pas toujours d'argent. Concession, concession. Le pays n'a pas besoin de concession. Botika buzoba ya modèle wana. Oh, le kola l'état zana mbongote, mutoya kotonga comme ça. Le pays n'a pas besoin de ça. Orienter mbongo ya go pass na caisse à l'état, on a la capacité d'avoir au minimum par mois 7 millions de dollars au minimum pour na go pass. Au minimum 7 millions de dollars pour toute l'étendue de la République. On oriente ça vers une banque. Tosengi nyongo même il y a 400 millions de dollars. Tokotonga 20 aéroports, il y a lokola ya Mayamaya. Parce que Mayamaya na lobaki na bino c'est 19 millions de dollars construction ya nini wana. Mais ana mboka na biso komona ka politicien la muki ayibi 200 millions. O kindo kite ya. Ayibi ko 200 millions. Ala muki ayibi 20 millions. Ala muki ayibi 61 millions. Ala muki ayibi 15 millions bande konangai. Alors que mbongo wana koyiba soki ayibi 15 millions boyeba ke ayibi mbongo ya kotonga aéroport mobimba ya munene lokola Mayamaya. Ezaka mwa eloko oyo basalela biso te. Nakendaka jour ya inauguration nango tellement que bato FCC balela bi inauguration a. Et moi j'ai dit j'essayais de donner ce conseil. Na lobby les chefs de l'État à kovande la ka ko inaugurer et le gonyo so amuki akeko inaugurer ta. Ça doit mieux vaut kotika ngo. Akeko inaugurer so de mouton. Akeko inaugurer bo. Tin. Botika kotambu sa chef de l'État modèle 1. Bato FCC oyo batu misusu bako pesa ka ba beki. Pona kotalisa balingi batalisa batoke bango soki ndenge nini bande konangai basala nini lancement ya ba travaux ici la kate. Ba posa première pierre
pona barrage ya Katende. Ba posa première pierre pona barrage ya Kakobola et comme kutu Nzembo. Bukangalonzo tolo bate. Bango pona ko poser première pierre. Bake kuna bake ko poser première pierre soki. Bango bazala kandengwana. Soki otune loko nini bosilisa ngana ebité. Et il ne faut pas qu'on amène le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur cette voie-là. Il y a bâti goudron, il y a 5 mètres. Babeni chef de l'État, il y a quoi inauguré. Yangote. Yango boko mona bande konanga. Masolona député, toko lukaka koteli sabino. Oyo biso tozali ko kanisa. Soki ezama bebo yebisi biso tokozonga. Toyebi nyonso te. Quand vous orientez l'argent de l'État vers une banque, bokosenga nyongo na banque wana ADF isabino mbongo, bokotonga biloko minene sans passer par ba concession. Concession est une forme ya ko hypothéquer côté kamboka. Yango zomona Asano ya Safricom problème na marché tilelo. Asani yewana akenda na cimetière ya Bankoko na biso kuna na Kasavubu akende kotonga. Concession ngo ya likamunini. Et on va pérenniser cette politique. Ce qui ont lobby presque 2 ans après, chef de l'État, ayebi makambo yote, siko musala na bino bato banoma, kako vimba. Anero eboko sunga bisote. Ce qui okuti muntu ya présidence place à mabe air ya musala te, même place mususu air ya musala te, bozui yango. C'est comme ça que les services doivent fonctionner. Botika ko memela ka biso ba service ya ndenge moko ka ba service neti ya ba kalev oyo ezala kya ya kokanga ka bato. Musala na bino yango okuti mutuka ya l'État air ya musala te esika moko boye bozui yango. On doit sentir ça. Chacun a sa part. Mutu nyonso azana oyo akoti kosala biso batambo tozaka na sanzete oyo. Depuis na kenda baloba nanga Mukolo ango to mekaki to bousculer pour que les chefs de l'État sortent pour appalper du doigt Makambui. Il y a Covid-19. To comment vous n'avez pas été invité. Ok. Eh? To boy pe ko zembe lango. Ceux qui va inviter biso to koya. Ceux qui va inviter biso te to koya te. To ko vana na bandako. Lokola ba o ba monani sikoyo. Nde ba o bazo mimona ke bango ne mutu babunda bango nde bazo mériter kozala wana problème ezate to lembi ko bana ko jembela si je ne suis pas invité wapi na okende ba kende ko bousculer vous n'avez pas été invité âge na ngai yoyo et comme vous n'avez pas été invité lelo nous devenons un danger pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to komi batu ya ko kangela ka porte to za libanda. Et ce qui me fait toujours mal, ils ont magazine, ils ont télévision, qui vous a servi. Qui vous a servi. Qui vous a servi. Compliqué. Ça fait mal. Des fois, ça décourage. On se dit, est-ce qu'il faut encore un jour? Mais on a un problème. Et puis ce qui nous fait mal aussi, et ça bateau bazaki koyembe la kabila jalelo bateau ni kuna si tout na cadre presse bazakuna ba komi kotel sabiso nous travaillons à la présidence si ko tango zotala au lobby quelle humiliation oh bazo on est en train de nous humilier. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de millions parce que kuna pe tozo kata mutu azolo ba ke bafuta ke malonga te. Mais cette humiliation ya ke bato bazaki kofinga bino biso yo bataxa biso lokola bato to tanga te to yebi le côté parce que to ko sa l'émission na lingala de tozo sa les journalistes mettaient compte tenu ya position na biso oyo bimisa journaliste engagé. Mais les lobos bato wana bangonde bakomi nous sommes les gens de la présidence. Si je vais envoyer mes gens pour que ba couvrir à événement il y a chef de l'État, parce que nous avons besoin de l'information. Il faut passer par ces gens-là qui nous ont combattus. Quelle humiliation! Ceux qui étaient avec eux, qui nous combattaient,
Aujourd'hui, vous les placez pour que Tobanda, vous nous imposez d'aller demander l'autorisation siégée. C'est révoltant. Bande Konangai. Non, habité. C'est révoltant. Donc, on remet le couteau à votre bourreau de vous conduire dans la victoire que vous estimez que cette victoire-là vous appartient. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ça, on a monnaie walande boko futa batu. Bande Konanga boko limisanga parce que chaque fois que je me rappelle de ça, je vois ce qu'on a été, je vois ce que nous avons fait, je vois batuana oyo batondi si lelo akomi ko pesa biso ba ordre, on vous impose. Ya ke ole kananzela batuana, yewana ko tambola ka bokomi okolo ba chef de l'état nenga ke naki campus na lobi. Équipe nanga bokende ko couvrir événement. Ba yekonate, ozana budget, il faut qu'on les kana mutu oyo azala ki ko yembela kabila lobby. Qui nous traitait, nous, le collab moins professionnel. Et les lois, on nous les impose. Comme conséquence, c'est là qu'on est dans Malonga Basalak. Zéro communication. Je répète encore, zéro. Tijeng, oh, zéro. Libungu Toulouse, zéro. Et là, mon côté. Babimika ba spécialiste, Misaka ba photo ya mabe ya chef de l'État, Kokanga ba photo ko salabo et ainsi de suite. Nazakunate. Mais ça, c'est quand même révoltant si c'est ça les sorts qu'on doit réserver. Naba compagnon de lutte. Masolona député Franck Mvunzu abimisa plan comptable naïe. Tango abimisa plan comptable, je sais. Même quand il m'a parlé de ça dans le lobby Lisusu. Dans le lobby Lisusu. Tata wana baniko tambola pona likamuna ya kena justice a gagné. A kena justice a gagné. Batindi ebo ya gagné. Pona ba pesa kaka yembongo na ti yake à l'international. Pona kosenga ba droit na ye. C'est quand même un droit. C'est une propriété intellectuelle yamutu. Mais le ministre, il y a justice à Yambaké, sur instruction à chef de l'État pour que Bakoka Kosolola. Bolanda. C'est depuis 2005 que Mvunzu Makumba a conçu au profit de la Banque centrale du Congo le plan comptable décimal et guide sectoriel des banques commerciales. Œuvre d'esprit et propriété intellectuelle, ce travail n'a pas été payé par la banque. À l'entendre, tous les arrêts de justice congolaise coulés en force des choses jugées qu'il détient n'ont trouvé gain de cause. La BCC refusant de s'exécuter, Mvunzu a saisi la justice internationale à Paris pour l'exécution de ces arrêts, s'appuyant sur les recommandations du président de la République à la 41e réunion du Conseil des ministres. Mvunzu Makumba, avec ses avocats, sont allés solliciter l'implication du vice-ministre de la Justice dans la résolution de ce litige. À ce jour, c'est le seul plan comptable qui est utilisé par la Banque centrale et malheureusement, il se fait que toutes les actions menées devant les cours et tribunaux congolais ainsi que les décisions qui sont maintenant ce qu'on appelle res judicata, donc on ne peut plus revenir là-dessus, n'ont pas toujours reçu exécution. Nous saisissons cette occasion pour féliciter Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette initiative. Nous sommes venus rencontrer Monsieur le vice-ministre de la Justice pour que nous puissions voir la faisabilité de pouvoir obtenir paiement de cette créance. Maître Bernard Takaï Ngumbi a promis d'examiner minutieusement ce dossier en vue d'une suite satisfaisante. Pour ne pas jeter la parole du chef de l'État en pâture, aussi voir notre pays être condamné par la justice internationale, Mvunzu Makumba appelle la BCC à s'exécuter face aux arrêts des cours et tribunaux de la RDC. Il sera honteux, dit-il, de voir une autre justice que la nôtre trancher. Eh bien voilà. Espérons que cette fois-ci, Ndekowana kozwa quand même solution na likamunaye. Likolo ya biloko na yewa na plan comptable que ceux qui va kofuta ye et ko tsaye même na PPRD. Agenda ko la t-shirt. Franck Mvunzu azalaka na RCDN. Na Roger Lumbal à un moment donné. Après amoni azo senga mongo ezo bimate alobi paparanga. Na kota kaka PPRD ceux qui va kofuta ga.
ayelaka na plateau alati sikoyo echarpe ya PPRD akomi bazoyembela vimba Frank Mvunzu vimba ayebi makambo yango te ndenge babinaka ntango bango bazosala yesu azoya en contre-temps mutu mpo na droit na ye il faut abina il faut akota même na baparti oyo aza convaincu te. Et nous avons connu des histoires comme ça. Mutu akota na parti yango na lobaka na batu tango ozosala un autre regard tika ko condamner batu faut kotuna mutu akotela eloko yango wana pona nini boyebi nazosekisa bino eza na muluba moko azaka na PPRD koleka kolobaloba awa na batelevizio mikolo nyonso koloba il s'est mis même en conflit na bandeko na ye baluba likolo ya PPRD autaki kobela soki covid soki maladi nini azalaki awa na hôpital moko ya awa na linyi kotanga te ti abimi c'est sa famille na ende mutu supporter nyonso afuti mongo soki 11 millions de dollars 11 000 dollars ni PPRD ni OFCC ni mutu moko te ke mutu oyo alobaka bazali kozelaka bomona communiqué nécrologique les camarades tel est décédé wana ndo komona ba ye wana na ba gerbe de fleurs tout ce que vous voulez. C'est quand même compliqué bande konanga et ça passe. Mais si d'un côté amita en conflit na bande konaye baluba pamba de l'autre côté ba ko type yete mais ye koleka na ba télévision koloba il a même été cité na biloko oyo ya incendie ya makambu ya nini o ba bomaka bande konaye de pes ba kotanga yo na biloko wana ke yo bomi bande konayo likolo kaka ya boye lelo na lobia alingaki akufa ndenge tozoloba azoloba na batu na seseke nazokende kokota zokende kwa dere na UDPS papa komekate vanda parce que ndenge kuba moko kolia kuna mais attention ki bakoya kondima yo ekozala tard parce que loba tellement trop yango na koloba bandeko pona mutu accéder na droit na ye il faut comme na place ya jalelo na ligne na docteur Kabé quelques minutes parce que bato belé babenga kinga ikoto na docteur Kabé soki ndenge nini mutu wana zo sala boy lui-même va répondre na ba question na ye parce que ndenge bozo mona ngaya chaque fois même soki mutu abenyinga ndeko Eliezer toza na structure moko boy to lingi to sala boy to na lobi papa j'engage ma crédibilité il faut na banana structure na bino wana banani bazali bo travailler ka ndenge nini est-ce que boza sérieux to boza sérieux te na lobela ka je fais un service je suis fier de parler de ce monsieur là azana biloko na ye agence wana na zo problème te même ceux qui azana retard à quoi annoncer bato ndenge to koloba ye moko azanzo to bien te il a subi une grande opération aux hommes mais awa bar 45 yaki ba décharger azoluka tout même ceux qui azana retard à ko expliquer ba client na ye akobima yankete na lobela bino kadima na Dubai son monsieur nana yoka ba doléance te nana yoka teke mo asali boy wa escroquer mutu asali so guinéen nita et kuna na Dubai j'ai fait me représenter par Mariam oui okoyoka tema kambuana ce sont les gens qui sont dans l'exception na lobela ka John connexion nana yoka te na lobana bino ozana posa ko faire imprimer biloko na yo ba komela yo soki nini oko commander pa mwana mobile wana na Turquie ba ko salela bino na biloko ya qualité ba bilamba ya qualité oya ke soki ba polo e konzolo ke ko ya minene kaka sikoyo awate ainsi de suite nana sambate donc bref tangu tomekaka kolobela batu awa tangu nazolo bake avant ya kokende ko mbongo o soki wapi na esika mususu tala na soki zana congolais moko te zana eloko wana même pour la boutique côté pandeko na yo restaurant bandeko na biso pe ba améliorer moi musala il ne faut pas mutu à vivre Kinshasa na poto eza malamu te malewa penza na poto te bongisa pe service te tangu nazolo bela ba gens ça des fois nazo tanga ka la mer de Paris nana mona yete na yebiete ata ni de près ni de loin na yebiete mais je sais quand même qu'il y a un Congolais à ça l'activité na yeba kata so qui a na couleur politique et penchant politique côté ninte parce que mutu azala na couleur politique te azala te mutu nyo azala couleur politique parce que azala kana kama penchant ya ki asepelaka na ba oyo asepelaka na ba oyo te
Je le cite parce que j'estime que c'est un Congolais. Bakoko c'est moi pourcentage. Et puis kuna et pas ba Congolais complications à la gâté pour nous toazo mbongo. Lokola nenge bozomo na nazolo belaka bino manigram. Manigram muto ko le kate na gisasa walo baki makamu nazolo bezalo kuta. Parce que c'est vrai nyo surtout wana nazolo ba. Côté sabatu mulongo likolo mbongo na bango. Deux barrières. D'abord tant bazo bana ko senga yo mbongo. Place au kiko zo mbongo. Tu as une insécurité non? Ozana insécurité. Et là, quand on a bango, Western Union ko pesa ka carte ba tirer photocopie na bango kuna ozakuna te. De manigram ba kotina yo kene ko luka photocopie zo kene ko tirer. C'est quoi ça? Ils a sonité. O kole ki satana yo nyonso. Yango na lobia. Pona batu miso soki batu miso balingi bakende baza soki ndeni. Ngana lobi nyonso soki ezali sunye ko yana nzela na biso par manigram te. Par manigram te. Toko kende boyo komi lokola bana classe likolo mbongo na yo distance faite fixe distance faite fixe c'est quoi ça mais en dehors de ça jamais ko zonga na mbongo na yo ndenge ozwaki yango otikia e komi neti ni na lobela kina matonge na Bruxelles moi-même ngana kenda au moins maman Véro na sina mona parce que na kenda ko zwa mbongo moko batindela kanga place wana mais service bien ayambi yo bien a servir yo okoumela te ko tia mulongo te okiko sala makamu na yo. Alors, yo zana Bruxelles, au lieu que ndata na matonge wana okende kotikela ndeko na yo mbongo ta, yo wana ozokinda te. Ezalaka te. Avant na docteur Kabé, pour annoncer bino ki na ko docteur Kabé, après mi ko le beleto tout na ye quand même, mi tuna sur par rapport à l'inquiétude na bino, to ko tuna ye moi mi tuna à répondre bino. Na lignina lobela makambu ya église. Annoncé que déjà samedi le 15, reprise à l'église. Jantiningo bilambaka lobi faut pas désinfecter l'église. Va respecter distance à 1 mètre. Port de masque obligatoire. Donc, bakobana kotinda la police ko salaga contrôle na ba église. Bande konanga nazo banga une chose. Ba pasteur ba rétorquer. Balobi, babis, tomona kitango ba désinfecta ki angota. Ba classe, et loko mon côté. Biso kaka. Ensuite, batu bako bana koyemba ndenge ni na ba masque. Siko problème siko ya COVID-19 pe eza soyi tango na zolo baboy moi tu soyi wana ezobim. Makambo to zoluka na ibi ndenge to ko gérer yangote. Siko mutu na masque abanu. Ekoyoka. Ekoyoka na ndenge ni masque za. Donc, ekozala d'abord compliqué. Deuxième élément, tangu bokotinda ba policier babanda ko contrôler. Bakuti mutu na masque te ekoleka ndenge ni. Bakoya balingi bazwa pasteur bandimi na ye bakotika. Mais ça c'est kobeta kuna te. Distanciation wana bozoloba. Batu bako calculer ba culte loko l'église catholique te. Et batu mukolo wana bako kende belé tellement que basali mikolo belé ba mona nakate bako kende kuna. Est-ce que mbote bako respecter ou bien wana kondima ekoya oh mon frère le Seigneur soit béni mon frère. Et kozala ndenge nini et ce contrôle la kobimisa makambute le lona zolo batoza le 12 dans 3 jours ça va commencer. Bokoyoka soki bo respecter bolandi conseil nanga yote bokoyoka ba incident. Nous craignons de déplorer des morts dans des églises un jour. Oyake en voulant contrôler ba policier ba kosala dérapage comme conséquence makofi ko banda kuna parce que muto akolinga te ba simba ser na église donc makofi ko zala kuna masase ko beta. Siko par rapport à Makelele, boyoka ndengeni. Monsieur le gouverneur, mon général Silvano Kasongo, par rapport à Makelele, boyoka ndengeni. De l'autre côté, bande konanga, eza côté siko ya ba pasteur. Tangu tozolo ba awa kope bandi. Na yebi pasteur moko suka asalisa même usine ya mai. Donc yakana milanya mai ba benir, yakana milanya mai ayokana na société moko boye babandi ko yana mai tellement que bato bazo som. Suka ya sali usine na ye. Kozwa mbongo. Ndenge tokolo baboye komi pe kop ya bato.
ba pasteur bazo préparer siko ba masque d'onction, ba désinfectant d'onction, ba nini d'onction. Ya ko banda ko tekela ka bandimi. Na moni ba photo misu na ba réseaux sociaux pasteur moko atie ba masque ala leli yango azo sambelele. Te pasteur sans effet. Onction wana linga jo tindango Covid ya te. Olie yake eya yozo biloko bana batu ba décider que ba se protéger yoko okomisango o eza masque d'onction. Te. Papa pasteur, je m'incline. Toboyi. Ngai na kosala tour pona kosala tour ya l'église. Ba service nanga toko travailler. Toko chozo belela soma masque ya onction papa toko belela yo na kombo na yo na église na yo to il sabatuke papa wana musala na yo ko escroquer bato. O désinfectant ya onction te to sana ngo posa te. Wana boko changer bokomi na huile. Mafuta somba huile oyo eza plus que désinfectant et ko sala boy te ba prédication modèle wana to sito lembi. Pesa moninga sourire o ngana koloba. Nous sommes dans un pays ce que otali kaka pasteur ndenga la teli. Otali quand même l'église wana ko kuta mondimi moko donc azo tête handicap. Eloko ezate. Mais ye wana ndeba koloba na non. La veuve de Sarepta. Il faut ko sale langanana. Wana zoteya tellement qu'elle a dit bien, bayeba bandiko pangusaye sapato. Onction l'équipe papa. Jésus-Christ, osant prétendre qu'au prêcher, était confondu parmi ses disciples pour preuve tangu ya kokangaye baluka nani akolakisa bango nani azalaki il était semblable à ses disciples. Semblable à ses disciples. Yangona koloba na batu, oui. Bokende kende ko sambela na mangengenge, kende ba sopela yo mafuta. Sala ba veille de prière, sala ba jeûne de prière. Mais ce qui oyebi ko pesa moninga na yo sourire te parce que la Bible dit la vraie religion ezako kende ko tala bato pasi, ezako tala babola ko sunga mutu. Alobi chaque fois o pesa ki moko ya mike o ngai nzambe nem to pesa ki. Yango zo mona bato bazoloba, ma okomi pasteur, ozo bata manasima baction. Oui, nazo bata manasima baction. Parce que liboso nazala ki wapi nga nazo batama parce que naza malfaiteur ozo mona maboko na nga makila ozo mona maboko na nga makila lokola bino babomi ya ba poison ya ba manduki kozala de pité faire la politique autrement et ça kozala en communion avec sa base. On cherche à nous faire du mal aujourd'hui parce que to salini parce que je sois bango PMS pesa moninga sourire batu oyo ba konguluma bana mike oyo bana bitike il ne mérite pas l'affection nengo zomona tuzome mabana wana oyebi mwana wana nenga zoyoka azoyoka quand même moi chaleur wana yake ba memie l'enfant besoin de ça mais mwana wana oyo ba yeko bwaka ya salini na mokili soit oyo akufeli baboti na ye asalini na mokili c'est quand même compliqué et ça quand même bizarre les londenge tokolo ba to chiko yebi sabino age ba uchiko nomé akena manifestation na mwasi na ye lokola muto akeko la kabatu na mwasi na ye na bana na ye akolo bana bango ainsi de suite désormais bana na ye bakobengama pe ba orphelin mwasi na ye bakobenga ye veuve kala mingi te kes ya muke akei. Voilà bande ko nazo docteur Kabe pona ko sukisa émission oyo totuna ye mwa mituna avant que tokabwana. Plus de 143 998 311 332. Pesa moninga sourire. Soki ozubi sote, toko luka ba machine à coudre, toko luka ba chaise roulante. Soki ozubi sote, yakana Itaga 120 na komina Kinshasa, c'est entre Wileri et Kasavubu. Bureau na biso zawana. Mais soki o memie loko eko kutinga te. Yebisa muntu collaborateur nanga wana benga ngai oyo kavwana nga. Voilà, ndenge na uti ko yebisa bino ke toko yamba docteur Kabe, moi mituna muke parce que il y a quand même depuis un certain temps bomona kaete docteur Kabe Mbote. Mbote ndekwerezer avant na yamba mbote na sta ya yango na kobanda perso. Nini? Et ça marteau de secours, une opération ben marteau de secours. Oh. Ezanini. Marteau de secours, opération Yassikan de quoi désert. Opération ça veut dire quoi? Cela veut dire bandeku ebele bayokaka. Na yebisaka bango. Parce que maza makambo ya santé
C'est comme ça na yena marteau pour ba yoka pona do baka ole na yoka na do bango ebele na ko banda de tous na marteau de secours. Système opération marteau de secours. Problème ezani ndeko na ngai ndeko désert. O eza domaine na ngai ndeko désert. Bande ko ebele na yebisaka bango malgré ba rappeler docteur Kabesko so na ndeko désert te ndeko na ngai na zongeli lisusu pona ko sala na ndeko désert o yebiki aza député. Il faut ko tika ndeko na yo vraiment n'attend. Regarde ça ba émission ma solo na député. Na ndimi de l'époque na yebisa ye makamososo attend selon ba produit na biso to sale opération marteau de secours pour na sécuriser bande ko na biso baza desi pour na charlatan mais bolimi sa pour na maloba wana eloko eza nini eza nazo elokelanga problème nazo lobela pour na cancer tout type de cancer tout type de tuber cancer est aussi là na yebi bande ko ebele ba benga papa mais yebi sande ko rezer azo l'exercice na masole de député na ça va ndeko nanga na ko stuto solo na ye pour mes années cancer ndeko nangai mutu akosa binote mutu oyo azake naza spécialiste naza généraliste professionnel en médecine naturelle tout exactement il loka mikeni nyoso to ezana kati mais na lobeli maladie incurable en général sauf la mort cancer de colézer et aussi là tala on est un exemple typique on est ba cancer net oya libé cancer de zela docteur Kabe omoni lelo na lingi to sala entretien mususu moni bato bazoto na yo kenda wapi ngape bazo sala nga ba remarque que olobia ke bato mususu ba charlatan yo pe bazo benga yo charlatan docteur Kabe tango zoloba cancer ya ndenge nyonso wana yebisangai osho traité banani et ba catégorie ba cancer nini ozanango parce que il ne faut pas bato baye pa na yo eloko malonga ezali sute osho zwimbongo bato komi ko boya ko yamba bato ba téléphone parce que ba remarque wana ya mingi zo marteau de secours azui déjà mais oko senga bande kabino pona témoignage ndeko désert na koloba bongo mais il faut témoigner Jésus dans le corps. D'ailleurs, c'est comme matin Jésus-Christ dans le désert. Oui, bon, on est témoignage, ils ont pour sécuriser, non, to sécuriser bande quoi, na bino bazak décide. Au koyo comme loba. Trop parler petit ouais. Au koloba na yo bongo mais le ko zana côté. De quoi désert, les misans de quoi désert. Batu na kayo pe les soso. Na musala nyoso tu, yebake. Même ilamba ya malamu de quoi désert. Le titre Zaki n'a problème à cancer des seins. Avant, il y en a déjà mandé pour ce traitement quelque part. Mais ici, il a quitté. Là, on a eu pour la télévision. On a témoigné. Et puis, la landier, mon temps, elle a soigné tout type de cancer. Et on est na yaki. Donc, là, on a eu ce qu'il y a tout qui est là, tout qui est là. Pour la publicité, je suis pas passé à la tombe. Tout qui est là, nous, tout, mais quand nous, sur les amours, ça la biso grâce. Les équipes vraiment bon. Les équipes donc comment qui banga ma casse. L'air toyer après si Amélie qui soit deux jours et toboki. L'air suko et toboki et dans tout commissaire. Maya Pembe to bengié habite problème isate ndenge sali bongo. Yawa nazalaki na masse na libele ya gauche nde eloko ememaki ngai awa apesi ngai kisi au bout de 4 semaines déjà namoni masse wana edisparaître nde nazala kobima makila sekatani esili nasepeli makasi mpenza nasepeli ntango nayaki ezalaki kosalanga moto esila nyonso moto moya kolala eza te makila leri nyonso ezobima ngai leri nyonso ezobima ngai ezokatana te nazalaki maladi nabelaki cancer ya libele basalaki nga opération na nsima kosala opération bakataki libele na nsima libele ekovimba lisusu ekufle ntango nayaki awa nakomaki bayambaki nga mpe bien tosololaki bien na docteur en tout cas nalandi traitement na bandi kozwa traitement esala ata 1 mois te
oyo evimbaki nasali peke ekiti napongi ndenge na banda kolala te nzambe asaleli ngai ya kokamwa nakomi kolala pongi nazotelema mpe nazotambola nazokende koteka mpe naye pa docteur Kabe naye kozwa soin ya maladi oyo ya cancer ya matrice pasi nazoluka place na kotia motu nazoyeba te mwana oyo aza na Luanda ye wana abengi papa na yeke mama papa soit numéro oyo kende na commune ya Kinshasa na Kabambar soit numéro ya docteur Kabe bokende kuna azosalisa maladi nyonso yango toyaki toye apa docteur Kabe tomoni mpenza résultat ya bien na nzoto ekomi nanga pepele na nde nazalaki nazolela naye kozwa soin mpa docteur Kabe yango wana na remercie na mwana oyo aza na ngola na remercie docteur Kabe na soin oyo atienga na nzoto oyo me nazalaki mutu moko akokufa ezalaka bambilamba mosusu ya mabe ezalaka oyo eza elamba ya Chine oyo Turquie mais na minute osoko okei na kopesa exemple typique kende nano na zando okende otuna nano elamba ya Turquie okomona ekozala prix nango eza élevé mais oyo ya Chine de moins élevé ekozande moko te nayebisaka yo eza boye eza mosala ndeko elezere zwa nano marteau de secours oloba na ngai naye lelo mpona kosécurir bandeko na bino oyo eza marton toye na yango mpona kosécurir bandeko na ngai oyo bayebisaka yo bongo ndeko elezere koye docteur Kabe aza ndeko elezere naza charlatan te nasila yebisaka yo bongo soki moto azoloba mpona mabele ya ngai abenga ngai moko ndeko elezere moto akotisa yo te yo oza en tant que oza député journaliste eza mosala na bino abenga yo te na kobenga yo ndenge nini parce que yo soki ozwi mbongo ya bato ozoyamba lisu telefone te opesi biloko moto ameli biloko une fois deux fois ezopesa te obandi kokosa ye olobi mo tinda mbongo ya kilo boye batindi mbongo ya poa boye yo kotinda tumwa biloko boye kishala sango yango wana merci est-ce que oyebi bien que neta na minute oyo eza temple ya kala wana te Zo marteau de secours. Donc bolembe ça pona magele nani eza magele leta. Et loko eza force. Oyi bomoni wane kake. Force de ko les airs motoko sayote. Na lobi na yo bande ko batika yo. So oyi azobela naza na posa ba oyi bazobela. Naza na posa teke oyi bakoti sangana mozindo ya bandoki. Naza na posa oyi babelaka. Na yebisaka yo un jour ndeko elezere na kisasa awa boka na ngai na kin ndengo zawa soko obimi okutanga kaka esika yango na kende esika moko pete soki ke ozobela mais yaka sur place comment pas moto no kobenga yo soki muto aza na poto to senga na ka ba coordonnées na ba adresse bango pe okosinga ba na coordonnées na ngaka pe na kosinga ba nani ba adresse na bango to tindaka ba produit ba yebi ndenge to sololaka soki muto abengi nga pona abengi yo pona ko zolanga ko toloke pona ko changa temple na lubulu yebisa ye ke non nga na za na yamba docteur ka benga ye nde docteur na yo a expliquer yo nini bokoki ko sala nga na yebisa ka yo na rappeler yo un jour ndeko moko na Suède abengaka yo docteur Kabe azwaki mbongo na nga tala boye azwi mbongo na ngai apesi nga bozwa banzika boye na boye vraiment nzamba pambola yo pona droiture obengi nga docteur Kabe eske ozwi mbongo ya bato moko boye osala nge banzika na ndeko na yebi mutu wana pete yebisa abenga nga tango abengi nga a répondre yo ni yebake mutu na mutu nyonso na mokili ezaka na bato mosusu balingaka ye te na répondre kaka bongo mutu abenga yo te soki eza makambo ya santé abenga ngai soki eza makambo ya politique abenga yo ndeko eleze bodimbisa ngai ndeko na ngai c'est de tabli wasa de monzambas allez zuwa ngondo yango yo marteau de secours eza marteau eza opération marteau de secours zuwa yango de sos docteur Kabe salo suki sa parce que toujours suki sa émission oui il faut témoigner à Jésus de bas.
na mukili oyo tokuta donc net na minute oyo tomoni babilili ya batuni témoignage de connaisseur cancer ozoloba olobi cancer nyonso même ya cerveau papa tumeur cérébrale eza lokola liyanzi ndekwelezere mosusu bakimanga na mbongo eza liyanzi oyo ezalaki mbwa mais tozwi marteau de secours libele ole na doble lisusu zwa marteau de secours docteur Gabe soki s'appelle ça numéro de téléphone numéro ya grand maison eza diba eza sima wana botare ndenge ezali botare ke ndenge na yedelo ndenge boyebeleka ngai bolie na lo lebelale fo bozwa na marteau wana zwa marteau de secours Maro beza boni ndeko désert na olie na lo bebele allez marteau ya ngwa esa adresse na bino eza na Kabamba croisement Bokassa en diagonale de la station Total soki oyebo kuta na maison grande maison na Brazzaville na rue dispensaire numéro 92 surtout mikolo eza marteau de secours kota fimbo et côté déjà na marteau de secours yango zwa marteau numéro bakozwa yo moko sans que moto azanga kuna soit na 09 90 18 67 15 maladie incurable en général sauf la mort na eutu koyebisa bino ke opération marteau de secours yango oyo bomoni yango ndenge eza wana eza marteau yango oyo tele na sewa nde temple yango oyo zeti yango oyo libe deja ya mindele mais zeti yango oyo na bosali ni zeti zwa marteau de secours voilà osukisi na sukise na zana mbele mais il faut témoignage de de désert il faut témoignage. Ouais. Il faut témoignage, même à Jésus-Christ, dans la Nambele. Oh, à ce que ça que Lazare, tu vas démarquer encore, ils ont sorti. Mais Lazare, c'est comme on n'est pas yet. Attends, vous avez connu ya mai. Va faire ton paix, bakanga gimbis. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bandeko Balandi na bandi to sukisi wana esenga kike to échanger moi mukena docteur Kabe. Koto na ba préoccupation na bino. Yepe ayebisa bino nini akosala mikolo oyo yango wana tosukisi wana mais nakoyebisa bino bandeko nanga mpona kosukisa eza na bandeko misusu bakovivre baphénomène moko boye mikolo oyo bauti kobenga ngai bandeko bakouta libanda bayeba s'enregistrer na aéroport baadresse na banini bapesi na banimero ya telefone na suka banimero bandi kobenga biso o toza équipe de riposte biso nde balobi tolandela yo ainsi de suite. Et comme il y a l'escroquerie. Ce matin, on m'a envoyé un numéro. Plus 243 90 69 98 178. Plus 243 90 69 98 178. Plus 243 90 69 81 78. Donc, numéro 1 est Kobenga Kabatu Ketoza Batu ya équipe de riposte. Na habité, est-ce que les autorités sont au courant? Est-ce que bangonde mtoazo sala surtout bande konabiso wazo Taliban, c'est quand même un peu compliqué. Masolona député ya lelo to sukisi wana bande konanga kobo sanate opération pesa moninga sourire. Ezandengwana to sukisi wana pona lelo to kutani li solo même chaîne même heure. Merci.